Canal Congo TV, il faut s'engager. On a Canal Congo TV, il Bonjour, bonsoir, réseau dépendre na Aero Bozolanda vidéo na biso, mbote na bino baenyos bozali, esikanyos bino bozali. Lelo to une émission na biso ya sika oyo tokolobela bongo live ya GTK Paris Saint-Denis. To besi bango bambote belé sika bazali nayebi ke bo tala vidéo oyo ba osepela et osala bango esengo makasi. Papa Béni soki avandi atali ba vidéo na bino ayaka toujours pour encourager baye o bazo sala msala na bango malamu. Mais avant to kota na ben ya masolo na biso botika ngai na pesa merci na baye o bazo sala keto comme epai na bino wana na tangi kombo Papa Graciano, merci na musala kitoko zo sala na Canal Congo, Papa Glody, Cordon Junior, bino nyos na pesi bino ba mbote na bino et puis na ozanga te ko pesa mbote na équipe mobimba ya EPS ba mbote na bino na musala kitoko obozali ko sala na kati ya société ya EPS. Vraiment le lot tokolobela bandeko ya GTK Saint-Denis. Nazaki na ndaku natali vidéo ya live ezaki na église. Bandeko bayembi nzembo ya kiese kina ya memuntima vraiment nzembo wana na sepela kanango mais façon basaleli live wana vraiment makambu ya boye yango tozo senga na lingomba na biso ko promouvoir banzembo ya église kimbangiste ko promouvoir ba talent ya ba chorale na biso yango vraiment tozali na yango besoin to landana no live ya bandeko ya GTK Saint-Denis na sima toko mekampe ko sala ba analyse et puis toko clôturer émission. Papa Graciano à vous.
Merci beaucoup Papa Graciano, l'élément qui toko tu peux sa biso tu balancer les biso tout s'appelle makasi. Je pense place nyos bandeko bazali kolanda biso bazali ba s'appelle pe na élément oyo au proposer biso. Vraiment je te dis Saint-Denis na musala kitoko bozali ko sala félicitations na bino. Alors nzembo oyo en tout cas to tiki bal et pas na bino ba bozali kolanda biso bo meka ko pesa biso ba explication claire. Pour nzembo oyo tozali na besoin bolakisa biso nani oyo azwaki nzembo oyo ebimaki na province nini et puis nzembo oyo banani bato ya liboso oyo ba yembaki yango. Vraiment toza na posa ba réponse na bino bomeka ko pesa biso oyo ya liboso akozwa na ba question totuni azali vraiment na eza na surprise ya kosala na oyo akozwa na mutuna oyo touti kotuna bino. Nalingi tout ça la moi analyse mukie na likambo etali musique kimbangiste. Apparemment ba groupe ba orchestre ba chorale et meki kolamuka na likambo etali musique ya église kimbangiste. Vraiment eloko zo sala nga esengo makasi. Dernièrement, tout à coup, la Tsabino, bandeko ya la grande chorale de dirigeants, dengue, bazo co-organisé, concours na bango.
vraiment eloko wana initiative wana eza ya malamu mingi on apesaka toujours longonia na directeur général Papa Aimé Kingombe na initiative oyo zui ya ko promouvoir banzembo to ba chorale ya église kimbangiste. Vraiment félicitations na yo papa. Lelo tomoni GTK Saint-Denis asali live to ezaki na église mais ba filmaki vraiment live on les cas qui toko makasi oyo eyembi nzembo oyo bayembaki na nkamba liboso ya papa mokonzi ya bule basali yango en direct de Paris vidéo na botali yango eza na Paris ngana sepelaki nango na bandi ete bino pe place botali bo sepel nango. Vraiment équipe mobimba ya Canal Congo Musique ezali kopesa bino merci na ndenge oyo bolati souci na ndenge tolobaka toujours ko tombo la musique na biso to ko matisango na plafond moko pour traverser ba frontière na bae oyo balandaka bayo ka ba message oyo ezali ko bima na kati ya ba nzembo na biso. Vraiment tokolembate biso émission Canal Congo Musique ko encourager bino to ko fortifier bino pour continuer toujours ko sala musala na bino kitoko bolembate botika pe bisote bisope to ko tika binote to ko tombola toujours musala ya nzambe. Ba groupe ba chorale o nanu et messanité to o nanu zui allure yako travailler dur te pona promotion ya banze mona biso vraiment nazo senga na bino bo travailler et longo to simba na maboko to ko matisa musique ou ezali bongo musique kimbangiste ou ezali ko panza message ou ezali ko te ya mokili ou ezali ko pesa bato makasi ya kotika mabe kosala malamu. Vraiment lelo to suki si émission na biso. Merci na baignos bozala ki wana kolanda émission na biso Canal Congo Musique pe fidélité na bino sala ka biso bien. Nyonso o bino bolobaka yango biso to sala ka tozawana ba serviteur na bino pona ko servir bino na msala o tondima bino pe bolembate tali vidéo sepeli o liker o commenter et que ça la biso vraiment bien. Vraiment on a remercié équipe mobimba ya Canal Congo ko ban Cordon Junior Graciano, Papa Glody, Papa Mananga, Papa Manzuzi, Bino Nyonso, na pesi bino merci na équipe na ndenge tozo ko ba toujours na osala musala Tanzambe na kozanga pete ko remercier équipe mobimba ya EPS ba mbote na bino eskanyo sobozali on na ozanga te ko tanga komba malizete otozana e awa mbote na yo maman. Voilà émission lelo to sukisi to kutani biso na bino mbala ya sima. Ciao. Canal Congo TV.